bolingo na nzambe, bolingo na nzambe, ilikili ngai utabu mwana na ngai. Bolingo na nzambe, bolingo na nzambe, balandi ya shani na biso Océan du Congo. Nzambe apambola bino bisika bozali na mokolo na lelo. Nzambe apesi biso pona koleka na kosola na bino. Balandi ya émission l'église et ses réalités na mokili mobimba. Nzambe apambola bino, Nzambe apambola bino. Lelo na ye na lisolo ya église et ses réalités. To mesana ko yamba invité, mais le invité zate parce que na lobaki na sala yango na nuboye na mekempe ko expliquer lisolo oyo ya église et ses réalités petolo banati na ndeko moko pendant quelques minutes. Ya église et ses réalités. Église et ses réalités lisolo oyo to sala yango pona kolakisa ba makambo elekaka na kati na église. Pe totala koma église ekoki kozala. Bien aimé, Paul azolo baboye na mokanani ya ba Korinto que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors, la réalité, les kakanakati de l'église, ils ont ça biso pasi. Ce qui to sangani biso nyonso to yaka pona kopesa nkembe pa nzambe. Mais non pour la destruction ya vie ya bato. Nalingi naloba ni bolimbisa mke pola mungongo kote ya koyemba kogangeleki mingi. Pourquoi Matou Samuel azokufela basi? Lisolo oyo ebetami na église mobimba. Na poto, na Congo, na Afrique, partout. Babaki Matou Samuel ekulusu na ndenge moko ya pasi. Ya ono baki lelo na koyamba invité te na manula nan po be invité nyonso na sollicité baya bakimi. Pourquoi Matou Samuel azokufela basi? Est-ce que Matou Samuel azandoki? Est-ce que Matou Samuel azali na kisa kokufela basi? Tonini. Menga na ebi Matou Samuel. Pota onga na bali. Nze muna kotaka na ngoya Matou Samuel. Libala ezali lipamboli kouta na nzambe libala. Liwa euti wapi? Église soki ndeko na yo aza na problème nani muta koko couvrir? Na ngano lineti pardon. La réalité zoleka na église lelo. Batu bakabwani ba groupe na ba groupe groupe lobby omoni Matou Samuel azwa kisi yangwana basi misatu bakufi nde nini kaye basi bakufaka mususu lobby alekisi owana posiko album akobimisa ezwa succès. Te ndeko na ngai. Te. Matou Samuel ta kolanda mission. Tam suto pesa na tambote na ete. Tam suto mona ta ko mona boete na ye. Mais na pasi ya église.
Nous ne pouvons jamais détruire notre frère na ba télévision, na ba journaux. Source ya kufa eza Nzambe. Parce que Nzambe a lobi lokola bosali boye oza mutu na pesi yo tant d'années, oza poussière okozonga poussière. Mutu soki akufi ata bandoki basali likita po baboma mutu. Soki Nzamba lobi liloba tape nabi d'abord ndoki tozo benga mutu ndoki. Est-ce que ça na pouvoir likolo Nzambe? Je m'excuse. Nazoko tanda muna cri du cœur. Nga naza na mutu naza na ndeko na yebi. Akufela basi. Akufela basi. Na yebi pe ndeko mwasi akufela pe mibali. Nzambe tanga sali mutu. Acheli mutu mikolo mutako kufa. Mais pourquoi liwe komika na tanga matu Samuel biso nyoso to komo loba mabe olie to kende to sunga batu ya solo na pamboli ndeko na mbuta kamoka bisika ali tanga zemba pasi na ngai koma feta banguna esika ya kobondela pona likambo na ngai basangani balingi sengana ndeko azwi problème olie to kende nanu to sangana po to sunga ndeko to console ye kende ko boye biso to keimba la mona ba télévision na ba chaîne ko ba keno ndeko wana zo bomaka basi pourquoi ça ta la réalité makambe sur le cap na kati na église na kati na église église nde mutezo finga église nde mutezo ton église ne panzi ndeko sango ke ndeko na zana kisi misu babini bazala ba preuve kaka église Moïse azana kisi kaka église ndeko songo azana kisi finalement Nzambe asalaka te Nzambe obiso sambilaka jamais atombola mutu jamais Nzambe anetola mutu mutu nyonso azaka na kisi bandeko na ngai epi bana bazo bango église pona nini église pourquoi pas ya kosambela pona ndeko na yo tango moni ya mabe église pourquoi j'ai mal au cœur je compatis avec toi mon frère Matou que Dieu te bénisse que Dieu te console na bakao ezo yela yo Nzambe ndasala yo ngolu moi je ne te condamne pas mais je dis seulement Nzambe asala yo ngolu parce que na bitumba oh ya loi na grâce Yesu atunaki na katla mina seno lisumute aba mama na mwasi yo libanga nga nazo bambo libanga te Matu mais seulement nazoba bondela Nzambe tant makambo ezoela yo Bible dit au jour du bonheur soyez heureux au jour du malheur réfléchis océan du Congo et le bina bondela Nzambe soki erreur ezali to bongisa bondela Nzambe bondela Nzambe yango lokola église ezwe bakozongisa batu na nzela ya bonzambe te yango ba esprit ebele ebimi lokola ba esprit de mort lokola ba esprit ebimi ebele on est en train de détruire l'œuvre de Dieu. La mort ne vient jamais du diable. Liwe ou te pa Nzambe. Et la mort est la promesse moko Nzambe.
Ndenge olingaka ke nzambe apambola o promesse mais liwa pesa promesse à nzambe. Si la promesse ne se réalise pas, bakoyeba nzambe azab. Lelo ngana ko kufa. Mais si je meurs aujourd'hui, moi c'est la mta bominga. Natuni pasteur moko, nabi pasteur. Matou Samuel a couvert sous moi si. Ou bien, tika pasteur. Ces frères là. Neni basika yeba kufa. Oh, est-ce que basio bazo kufa na mokilio bazaka basia Matou Samuel? Non. Boromona ti bato basaka ba revia mike masole belé kobima. Mon frère Matou kangaka matoi talanzambe. Fixé elongina yona ekulusu et pas inanzambe. Dieu ne te condamne pas. À moins que osera reconnaissant ou bien conscient nalikam. Mais sinon, Dieu ne te condamne pas. Va, avance, va avec la force que tu as. Kobanga te, soko zao na makasi ya kobala, je t'encourage, bala. Moi, je ne te condamne pas. Mais seulement je ne veux pas que kayoto tumbonde tumbaka bakamunde na kwena motala ka mon frère, non. L'église n'est pas là pour condamner, mais l'église est là pour kozongisa batu na nzela. Pourquoi Matou Samuel azokufe la basi poliwa et utie panzambe. Ndekona Clovis Aemba. Oh liwa. Liwa. Batu balinga balo baliwa te soki ka muta kufi ezaka ndoki nzambe te. Soka muta pambolami asimbika kisi nzambe te. Nzambe pambolami. Voilà ce que Dieu m'a mis au cœur. Yakoye bisabiso na église et ses réalités. Soutenons notre frère, les hommes de Dieu. Ce que comprenez que ndeko no azamabe appela. To sambela pona ndeko matu. Eko sunga olie to loba oto zoloba. To bonde la pona ndeko. Nous savons moins que le diable ayaka pona ko bebisa ba via batu. Mais si dis-moi to monyelo kama bepa ndeko, to soutenir. Prions pour ses frères parce que l'obi a kufa a kufa libasi le fait a yoka makambo ezoba motuto autour na a kufa akoko sa AVC maladie ko yela ye akoyemba ye moko penze moyemaki na mituni nzambe pona nini boye na momo ya matu. Liwe uti wapi, bapase uti wapi, kufe uti wapi, na libala ya matu, kokufe uti wapi, bapase uti wapi, kufe uti wapi. Frère Matou, dans Ecclésias, au jour du bonheur, soyez heureux, au jour du malheur, réfléchis. Je t'encourage, que mon Dieu te bénisse. Seigneur Dieu, merci pour Zanzambe. C'est ce que tu as mis dans mon cœur pour n'accomlir l'église et ses réalités. Na liwa oezo elande konabiso. Basi bazo kufa nzambe. Voilà comment nous l'avons condamné. Voilà comment tout le bimabe. Mais c'est l'yo oyebi. Bible lobby, si ton quel te condamne, sache le Dieu qui est plus grand que ton quel te condamne aussi. Moi, je ne condamne pas mon frère. Mais na lobika nzambe zala papa na katinae protège-lui o batela ndeko na ngai batela na mabe na tango aza exposé na toutes sortes ya vent otozolo ba mabe na lolenge nyonso nzambe mais yo sauvegarde bo moine batela ye kanisela mukolo moko matu ayembela kayo asalaka bolamu moko pano a cause ya mabe moko te okoka bwana mais batela ye nzambe. Batela Matou Samuel. Parce qu'aux Nzambe. Batela na mabe. Na kombo na Yesu Christ.
Amen. Nzambe apambola bino.